Kiembote kokanda dia huku dine Kongo. Unu mono ibobela ko lemfuko munandinga bate ibobela idingala eribiriki pe unu tusidi inkunga unkaka eya inkunga kupata dituka kansi pangya manu shora upene ya inkunga manu shora kimbote kiako mama Kristina lumbu kimbote koeno koko apangi luzule matu muna nkunga tu siunu lutomalanda eya inkunga manu shora neke ya inkunga idina tumuenevo pangyama nzolu vonda kizeko voku na Kongo Brazzaville Carolina ngo butirikala ku France kizeko kasi enzi lutsala mutsala engango tulu mutulu kumbu sala di sala waibobanga enolubanza ngabo emonozoa ngina boa kinangangu kuyani lawu keninanga kinalawu ko kumbu sala di sala kanyama João ukika endiona mbutamu mama fueka kuna Pointe Noire mama Berta ilubene kimbote kilubila keneko kanyama Jose Wanduka emono kibila kananga kanda ko pangyama zingilanga kuna epembele kosi kimbote kyakwe kimbote kupanya monketo konde zina zingilanga France osotoka katoloka ko durse ibene kimbote mama manzambi kwetela diotamba kimbote kyaku manu Zakaria Mayala idio kupilula inketwa kukembote kieno Maître Jibril manu shora otumazule matu munkunga enzimbu tsadi engangu tulu mutulu manu mbutama mulanda lilange mugibla kina modi epangeto o Brazzaville Congo Brazzaville Rafa Munzeki modi yani katwa gimle ngumu bagidi ndingani epangeto Rafa Munzeki muna Congo Brazzaville yani be mwana ne Congo ngaka kalave nana ke ya kuluzingu ko manu masivi ngombo masivi mbutama kiembote pangyama de paskundinga bila geneko apangizama enga mutulu ko endi mutsala anga kabunde nkisi enzi muzenkisi tunatubova vaya ndikutola mono ngina ngosikile lutwa kamba bolaka pangyama zingilanga kuna Irlanda yala kubila yembote kyaku ibila kene ko legya eveluja za sala embuta kibila kanako ibene kimbote ngudi yetu kunanzo embuta kimbote kyaku kuna zombulu dinanga luwidi mwe ngangu zengandu kuna maza kakumbasiko ewamono
non to kana sopi kal to sola ko e diambu pobile unu diambu di kanda e mono na poba bwa ya ndi sanuki yani kuna kokori kaka kansi e unu yeka ye popa fioti e diambu pobile unu diambu di sopa apangizama walutoko na sopi lwenda sodi makanda loto masola voku soli likanda ko pangyama domingo zivetokele nzevo esakubata kwandi kansi naso le kanda nakakala musibata diebwe unu diebwe mbazi kubata tubutuka evo akukwe kwa kuputu vo mambo katulendelo moko kansi ekande di sala kuna bata si avwanda edio diambu si apopeladio selo monabo ekwa kuputu kaditomele ko kansi ambuta nakala ko kupata na avwanda edio diambu atome sidio enguizani difutuki di munakanda apangizama waitwa kokola selo monabo eyandi kimambo kato boba pangyama kia misito bila kene ko mbuta mutu mambo to boba loto malanda pangyama Francisco Pinto unu popele munandinga bata pangyama Emanuele Diamulungila tokala kuna feti mwana yekala ikiesa anayeto musopa na eninanga anayeto dikala kuna ndambu ngudi anayeto mama Joana Santos nketo mbutama Pastor Santos yekala kuna mama longo ke sabala ke lutiri kasi kuna mama longo ngele yekala ikiesi kinene ewana sopa nene kuputunga utugila kuna ndambu ngudi kuna ndambu se anayeto kakala musisulu musikoi kansi anayeto dio idiambu to baba dio diambu denda banga mikwa kwe putu anayeto enda sopa ni imabu to bobela nana nukumbona bomono laungili na Nako yebisa bino na limbolo la bino bande kuna ngai. Mikole utaki koleka. Tozalaki na libala. Libala wana esalamaki. Esalamaki na association Anane Congo. Na association tuvanda Anane Congo batu mibale babala na kikuna. Afonso Kifumu abala na kina mama Bibishi. Bakuta na kina association na biso. Na association oya biso. Bakuta na kikuna. Na kochela bino extrait. Bomona. Parce que je me souviens que nazana ngo awa. Na luka na laksabino yango. Bomona ke tozali na nazana extrait yango awa. Soki na koko retrouver yango. Mais je pense que nako mona yango. Pourquoi je dis ça? Bande konangai na lingi boye bakake makambo mingi ezo salema awa na poto. Oui na moni yango zela natala na pesa bino yango bomona ndambo yango. Ah oui. Bomona bino moko. Montale yango. Merci beaucoup. Yes.
Luyambula kindoki. Panga lumbuisa kuseka toloka. Waka sope le tata lo tamalunde niki kalengolo. Nalumbuisi ko to kunangu na kambote ko sumbula. Ese libala to kendeki. Bande ko yo bozomo na wana. Gomoni ango bande ko nangai. Bande ko nalinge kaka na continue ango na continue ango. Na continue robo sengi na continue ango. Na continue ango yango wana. Na lingali na kata. Na continue ango kaka. Lolanda. Bon. Bande konangai. Wana bomoni. Izalaki extrait. Ya libala. Bande ko wana. Bayaka na association. Ana le Congo. Kuna nde bakutani. Kuna nde bayebani. Babalani. Nalinge kaka bomona extrait wana. Na uti na feti samedi oyo, bon feti tezaki makambo kaka ya dibala babengisenga na Manu John Luzayadio. Na kei kuna susu après musala. Ba neve ya Manu John Luzayadio na mwana ya papa Afonso babana naki. Bana wana bangolais et parents de mère et père et mère. Na zwaki chance ko filmer yango te, mais bande ko ngai nazalaki na sengo munene pona acte wana e bande ko salema. Yango na tina ya association na biso oyo. Mais na kati esika wana na monaki mutu moko ayaki wana apesi ngambote atuni ngai est-ce que association et continue kaka moto atuni ngai question wana babenga ye soi-disant pasteur kombre kiminga lisusu azali avanda na Kisasa. Azali teke azali mukoza mukongo te. Azali musiliwando muti ya bengo. Azali kimbundu. Pasteur Lito. Babenga yepa. En tout cas, n'est pas tout ça pasteur, mais soi-disant il se présente comme pasteur. Donc il a toujours dit que azali pasteur. Ngai naza mutu ya ko juger batute na benga oya pesa biso kino za pasteur na benga pasteur Lito. Mais aza mu Congo te akoto ya mingi milie ba Congo na yebi oya azali ba je oya mike ya salaka ba kuwa montaka. Il me semble qu'il collabore avec le gouvernement angolais ya MPLA, mais ye akoli na FNELA
bazali ba oyo ba kol na FNLA. Après ça babandi ko kota na yempela ko trahir batu mususu lokola bango ba parce que abotama na Angola na bengo kuna soki wapi na ebité et il côtoie les milliers ya ba Congo ba lingala alinga ko se cacher, c'est comme si azali mutu ya Mbanza Congo, mais en réalité il n'est pas de Mbanza Congo, azali mutu ya Luanda, mais oyo akendeki na bomwana na Congo akoli kuna comme na elitu batu mingi ba yebi et puis ba milliers mingi akendeke aza mutu ya ba jea mike na lobi on kan lelo mais tango ye atunga kisime ndiki ni ana ni Congo ezala bi kuma ngana so ba message te et pourtant toza na liste mo kaka ya ana ni Congo. Donc ceux qui vont envoyer un message qui est partout. Alors azana ba G tam sous kotinda ba message a tient numéro Angola. Pour mon 00244 et bien na téléphone mais ça y est. Mais peut-être pourquoi ça la gango, yé mon gars mais ngai na yebi na mona rien. Ayaki na carte moko ya ambassade yaki wana ko déposer. Et souvent, beaucoup de mingi na ba milliers angolais, na ba communauté na ana le Congo, ayaka ko participer. Mais moi je sais que il n'est pas au Congo. Mais comme s'exprime Lingala, l'air moko abimaka, et au Congo na souvent derrière basi ya ba Congo, sima caché. Ako malgré mutambanza Congo, alinko côtoyer milliers pour nous avoir information. Ming ba information. Donc azali mutu moko ya double, azali couteau ya double tranchant. Ya double tranchant. Mais parmi les Bakongo, na linka ka likambo na soulever en lelo, pepe na biso ba yeba yango. Na kota disponible, ceux qui a commis que alinga discuter yango, na kolinga la devant les gens comme ça na meka ko expliquer no oye azali. Mais ngana accepter na mona na ngai. Il venait souvent chez moi à la maison, souvent. Hein. Mon arabe, c'est plus mon milieu et yo. Souvent qu'elle arrivait, à qui n'a pas j'ai mon beaucoup sur la boue pas funa à béni général mon ah général, on m'a dit que ça yo que non pesant azan de konangai to solorane bien donc je lui côtoie tout ça. Donc qui veut dire azo passer ba information na batou batinda kaye que non effectivement mutola na ndako na kende ke kuna na donc ce qui a des poisons quoi que ce soit je peux le faire. Donc ils ont garantie après ça batouana. Mais mon ayo na yebo sololi yangote. Na soulever un point oyo. Donc ayaki na feti wana. Ah mais là parce que mutu abali à fond si ndekoni à moitié avant na Coventry à même moment ba ko déposer na voiture d'ambassade. Oh non, tout ça. Na zota la doucement depuis ce temps s'exprimer. Après ça, tokende na biso. Mais et c'est on angeza laki bana wana babalani. Na moni Manu Dario sous atuningali. O mendeni ana ni Congo. Ame moni on dirait beaucoup na ba problème et ça Manu Dario ana ni Congo et ça la kana ba problème té. Na ana ni Congo to swana ka té zali place ko pesa ba opinion. Ya ko sangsa ba idée. J'ai toujours dit que to kala mika mimboa. Leke la bakimosi, si kamena bakimosi. To zayaziana. To nda salisani. Dia bonandi bois to kala bakimosi. To nda banaziani ngindu. To nda zayaziani mavimbi. To bageana eto akala bakimosi. Tuenda songi kikuluki eto koana eto. Mingi na biso ba asenya bana ndenge ba komi awate. Mingi na biso ba lakiste ke no moni ye tozalaga munoko moko mais tozali famité. To benga na kati yutia pona respect ya bokoko biso ba Congo, il faut respect zala. Donc yo mona yo la tata na yo, la mama na yo. Mais parce que ngana bango to soloka malamu soki likambo to kosali sana bana na ye ngai pe na koki ko lobesika na bango so na monika mabe na nzela na koki ko intervenir non mais non yo ko sala batale va à la maison mais bazali bande ko na biso te
tozali mboka moko. Donc bana wana bokoki na bino kolinga na soko moni kino okoko kolinga ye azala mwasi na yo to yo okoma mobile na ye bokoki bino kolingana. Parce que tozana ba avantage boliaka biloko moko. Soki bobalani kuna bokokende ata bobotami na poto. Mais moi na wana kozana facilité ala ma biloko kolia mobile ya stepelango parce que biloko na kolia na bango ya pe azalaki kolia. Mais soki lelo yo bali mwana Nigérien akoli na biloko mususu. Yo akoli na biloko mususu. Ghanéen akoli na biloko mususu to Ghanéen akoli na biloko mususu. Zambien, Ougandais bakoli na biloko mususu. Boko bota bana na bango libala suka kokufa. Ba divergence ba idée kozala toujours dit à quoi dit ya ba biloko kolia comportement mike. Mama no koya kuna moya so na bango malamu ete parce que bango za munoko mususu. Soki mama lobili ngala portugais malamu te akoki koloba yo na munoko na ye oye akolisaki yo na ye. Meta musu mobali wana akozana sekomingi te bango baka munoko na bona ntango na ngame koma. Nyeso wana ezali ko kabula ko boma mabala na biso. Bana mususu ya biso ya basi bazo bana mino parce que bana wana bazana besoin mikanda. Ba epi ke bino besoin bino ba réfugié ba besoin ba mikanda ba kuko zo mukanda après akena ye akebala bana ya mboka na bango. To bana ya munoko na bango. Yango na tina ya association na biso. Mais batu ba yaka na association ba salaka. Batu mususu pe bazana bango na bolingo te parce que bamona lokola bazana poto déjà na ndako na bana ye amikoka na ye. Tangu likambo ezwaka ye omoni abandi ko bengisa bato mususu ya libota ote omoni tapesa kangole te parce que ezuiye akwa ko résoudre ngo ye moko te. Bato ya bongo tika bango bamona pasi baluka bikolo na bango mususu oyo bango basala bango amitié. Esika makambo ezali na lobaki na bino endo kinaka die mutu evata diaukulu diita lele kiadi. Evata se diza vwana vobe nange mafwa. Evata kanda kadi vamba nako. Ekuma okulu mukiadi yeni nanga. Kanse nate tsangu yandi vambu lange kanda. Nate tsangu nakenda nakanatine mambi. Engepe na wandu kwa kizowa kotele munakula diandi. Mama kizowa kakukambe nga enge na vita kana enge diaka uwele mudiodio kula mangi ni pangi yako. Diodio idiambo di bambula nge kanda di bambula nge yato. Mwangi tsangu. Mwangi tsangu yato. Manu Dario na ba reunion ayakate. Me ayoki sango ya mwangi tsangu. Manu pe achena mtu abandiko divirgia ona batu mususu. Ka bino kuna bozana conflit na ana ni Congo conflit ezate moto oya zana motema mabe. Amuni ki alongwa na ye akende na ye endungu zewola zenda kwandi. Edina tuni nange munzabo ankaka mugutuka ni nanga ankaka mukena foye ni nanga. Mutu nakafua mutu wele. Mutu nakawutuka yandi sasu kanga yandi kuiza munaka sasu ka wizi kota munafulu kenkaka voto akonde mutu ndono kakele zadi ambu na nkamba diambu nakamona dili mbote yandi kuiza nga wizi kote mukula wizi mpubukutu upila kene ndio kradia yo ayeko baki sama na lingomba. Ese kumkudikila muna kula. Mais soko moni mutu wana deja abandiko bima kuna abandiko lo makama mabe kuna likumba bango we yandi mwange tsangu alingini kino apanza batu yende mutazana mitema mabe. Association na biso ezali ko travailler à travers mikanda.
ba mikanda eza kokota na ba bureau mikanda eza kosalema po ezala légaliser. À part ça tozali na maloba oyo ya munoko oyo toyebisaka bato baza kosangana. Mais soki bino bozali ko bato bapanzana boyebaki no mikanda ekokontinue kokomama makambo ezala légaliser biso tokokontinue parce que tokotikala na mikanda ekokontinue. Donc misala ekokufaka nango jamais. Mais bino oyo bokokende bokabwani yebaki akaboli yo epai bato na bazali yo zalate. Mokolo yo kokoma na pose ya bato wana okozongela yete parce que bino na yepe bokokontinue ya mitite. Tango alongoli yo asepeli parce que azali ko viser loko na panzana. Ah loko na yepe na longoli kuna ke de soute c'est bon. Kuna ekosale masute. Mais mokolo boko bata kana bino mibale bulingi bato bopanzana boko sangana te po bosalisana. Boko luga bobeksu bato mususu. Bato bino bopanzaki. Manu dario ediambo to boba konge to dio boba. Nakalambuta owanuka ye nduenga. Nakonde nduenga ovila wuni nanga. Manu kopesa ka chance te na mutu moko aya koyebisa yo. Parce que mutu ko nga yo yebinga. Mutu ko ya zona za muyibi asala ka boy. Ale manu yo yebi. Oyebi ke no mutu na yibaka te ale yo ndimi. Donc manu iko sala mutema mabe zeli kati na yo parce que oyebi ke no nga na yibaka te. Oyebi ke na sala ka ventiler te. Oyebi ke no na sala responsable. Na sala makamsu na sala ka te. Oyebi yango nga na ko enseigner yo yango te. Ana ne Congo manu ezali na ngona na confusion na mutu te. Ezali na discussion te. Moto oyo amonika sepelite akena ye. Ana ne Congo eko continue pangyama tsaku fumu tsaku abano me manu me eloko ya kopola bolong babwaka yango mususu ko yako bakisama batu ne surtout ba comprendre ndenge moko te tuna koso mutu embakisi lwana. Kaka yo mano baki na ngati tala za makambo me mutu so bana kana sima kaka na makambo amono na kate. Mano yo baki na ngayo. Otu no manu ngana ngapena mono ngana ngaso yete. Ezali choix asala ki manu parce que amemona ke no ye akoki. Me manu tangu likambo ezwaki. Kasa ipsa kiyote. Manu yo benga kingai. Otebeleki ipsa batu kingandi akufili kingandi. Kaiman makamone talingate ye moko tele ma ipsa batu. Parce que amona ki no akoki ezali manki ya mayele. Tangu yo moni na fufu kasi ndiki no. Obite ki no lobi kurai ko kende ba fufu na konika yango te okozanga ndenga fulka boto na machine pa ndiki la yongo. Donc manu batu mususu soka sentir une certaine grandeur comme kati na ye akwena makanisi ya mabe po akabola batu ezali souci na biso te batu wana bakende na bango mais biso toko continue ko teya batu koyebisa batu mikanda tutu ezali ko salema soki batu basili ba mwanga na bango mikanda ekotikala ba démarche ko continue ko salema toujours en avance. Mais manu batu kuna bapanzaki bango pe ba continue ko sangana entre bango. Parce que ceux qui va continuer ko sangana te, ceux qui peuvent panza, donc ba kabani na bango, tango ba kozana koko so ba kosenga batu ba kozangela batu ba ko bengisa baya. Donc ezaki no kaka motema mabe esalaka yango. Ato moni pasteur litu azokende, pasteur litu azana ye mukongo te. A travailler na bikole belé boni na côté ambassade, côté MPLA a lukaka lipa na ye alia. Akoya se présenter comme pasteur, on est toujours souvent derrière Bassi Abatou, tout ça. Mais na se melagate, moi je lui regarde parce que na zona nga likambote ya famille nga kota. Donc la kota na famille nga te na soki pa na yete. Mokolo ako kota na likambo ya famille nga ye. A jouer na likambo comme ki pasteur, yango nde mokolo na ko kanga ye penza na maboko. De man bibo yebi nga ndenge nazali. Na kanisa na kozwa Bible penza ko lia yango et puis
akobongona et puis akokomprendre ke ome mutu oyo abongonaka boye nazalaka clairement no makambo na nga nabombaka te nakashaka te. Vérité oyo nalobaka c'est ça qui dérange les gens parce que nalingaka peuple na ngai nalingaka ekolo na ngai nalingaka libota na ngai yango nawelaka bango donc nakokokashe te ke nona tika ndeko na ngai amona pasi nga natala nakokoka te bandeko. Nasali parenthèse wana po bo comprendre tina oyo tosalela association Ana ne Congo po unir biso tozala ensemble parce que déjà namonaka bakokoso oyo tokozwa na futur bakokoso yango ezali kosalema déjà tozozanga même moyen ko résoudre yango na tina nazali ko insister tokalabaki mosi towizana toyaka na ba réunion bomona bandeko na bino tala bana na biso babalani yango tozako luka bana na biso bakuta na babana bango na bango tala bandeko beka na situation babalani soki bayaka te bango bamona na te lo sola kanda di kota bikolo mususu bikolo yokubala te ekozako bebe sa vie na yo kotungisa vie na yo. Message na ngai ya lelo yango nazalaki na yango nakena matanga na feti nakundikako Ana ne Congo te botika ba propaganda ya mabe na kombo ya Ana ne Congo. Ana ne Congo existe, ça va continuer et continuer timo ko ya suka. À la prochaine.